ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana Modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Soki ofandaka na Angleterre, ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso. Oza na besoin ya komona monganga na yo te to ozala na ordonnance. Tozali kotraite ba maladi oyo: sinusite, angine ya makasi, koswa ya ba insecte, infection ya poso, zona, infection ya masuba epai ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, tokokomela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te santé na yo ebeba makasi. Benga de Globe Pharmacie sikoyo pona consultation na 0208 127 44 24 to na WhatsApp 074 829 29 266. Na bamurezi nyonso bamesana kolanda Irène Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na bandako na bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site ote bo sabone o site ya mama bino ba o déjà bo sabona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tosalaka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango na lombango tozangaka te kopesa merci na bandeko basutenaka biso tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende Betty la patronne mwasa mebla Vende ndaku na verchache ya kusamba ezate ndenge na lobaka mwasa tonga ezalaka yo Betty la patronne topesi merci na vienanga Jansi Bolanga na kati ya Birmingham ya meta la brésilienne mwasi ya pembe balobi meta la brésilienne umela pembe na vie na biso Jansi Bolanga mutatika teni na défaut balobi yo jamba moto et tosaka vie na biso Jansi Bolanga bamurena bamureze topesa merci na Willy Moucheni le vrai code mboka papa social Willy Moucheni merci na pochane andel mobange na shipping na kati ya Cologne bamurena bamureze ozalaka na kati ya Allemagne olingo tinda carton na Congo Kinshasa tope na Angola ko hésiter te benga mobange na shipping pochane andel balobi ya bumbisaka biloko batute atotie diamant na kati e komaka na destination mobange na shipping benga na plus 49 152 0 251 77 31 okozoe moko number 1 pochane andel ndenge na pesaka merci na bandeko so bandaka biso partout boyebi gamme na biso ya bonne humeur solde eza makasi pa ya mama Cornelia lutati la mwana telesi mosia tata na kati ya Allemagne balobi solde na biso soko bengi lobakaka na bengi po na solde ya bonne humeur oko sepela balobi gamme eza wana te métis caramel olingo longola banduta batache gracelette cosmétique esali solde ya kitoko promotion eza wana bonne humeur tosuki kaka na gracelette cosmétique te tokepe na boutique Rebote kolata kitoko nyonso ezala accompagné kaka na solde na biso ya bonne humeur osomba ba garantie ya 10 ans ba chaînette ozomona bandeko bazolata ba perruque ya kitoko ya qualité balobi benga mama Cornelia lutadi la mwana telesi mwasi ya tata na plus 49 176 21 99 49 42 ce que komi mabe tala même na émission na biso logo eza wana totia care numéro ya mama Cornelia ezala kawana to signaler ba diaspora ozokende Congo Kinshasa kobuka na te tango komi na Kinshasa leka na restaurant Super Urbain balobi kolia kitoko pe komela kitoko chaque samedi dimanche toza na buffet africaine
Irène kolia kitoko makasi pa ya mama Sylvie Mwanzaka mikolo tozola kabino dimanche prochain tozana événement ya kitoko makasi leka kuna olia kitoko balobi buffet poisson soko ngomo na badati nango tala na babiste na biso kota na WhatsApp ya mama Irène oko comprendre nini ezoleka na restaurant Super Urbain balobi restaurant ya bana poto ya propre baliaka ezalaka kaka moko na Congo chez mama Sylvie Mwanzaka restaurant Super Urbain toujours na top voilà ba murezi nzamba lola akanisela bino mama Irène ayaka boye topesa ba bisou na tazi vita ya papa Trésor Chou na kati ya bunde c'est pourquoi pas ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle partagez vidéo s'abonner liker na Irène Masiendo qui TV et kosala bien makasi po bienvenue Masiendo qui prêtre na kati ya Londres motema ya mama Claudia mama mokonzi azolanda biso noka bana bienvenue Masiendo qui mobala mande fois pembe balobi bogara famille umela ba murezi mama Irène Masiendo qui ayaka boye na ela kabino masola solo na beta aubergine te pona vandi saraba na Londres boya bo vanda Béatrice Lokilo benga monsieur fils Lokilo boya koyoka masolo ezali tozo beta ya solo ba couple to pesa ka ba respect lokola Béatrice Lokilo femme sage na monsieur fils Lokilo balanda ka mama Irène seke bien makasi to bosani te vient nga bouche bouchiri na kati ya Londres papa bouche père double bouche bouchiri na kati ya Londres yabino yangwana bana Londres partout bozali nzamba lola apambola bino ba murezi na koti vite fait pona ko beta liso ndeko na biso ya mwasi alobi mama Irène beta liso nanga talisa batu ndenge ka kolobaka Jésus Christ revient bientôt ba murezi na yaka na ba casquette makambo belé moko mama Irène mwa mobulu moko ina loba nzambe veut dire que mama Irène eba na position te azala nani na zaka Irène Masiendo ki identité ya bunde se bete pro max moi so atika mafinga na défaut balekinga na kofinga menga na leki bango na ko beta masolo ponga na beta ka solo aubergine kakate ndeko na biso moi se merani beta liso na pona kola musaba na nzambe ba vi na biso na poto ndenge nini ezo simba te tozo beta masolo viena nga jadon fumu ya Zélande benga la reine vaninga na vandi saraba couple balandanga seke bien jadon makola na kati ya Belgique bolanda Irène Masiendo ki mama Irène nazaka na poto na sel bambule belé vina nga ekendaka malamu te mama Irène nazana ba difficulté partout makambo na koloba bandeko mingi na poto bazokuta manango mama Irène na salaka mais na mona na mbongo te na vandaka na mibali te nazana ba problème na vie soki na simbi mbongo mutema na moto kaka na sunga famille na négligera libala pona protéger kaka famille mama Irène na divorça 3 fois na botiba na mibale na batata mibale mobala suka bala kinga totikali kobota te compréhension to kabwana mama Irène na vivaka bongo na kati ya libota kota ba mama na ngana zana oncle na moko boye avant dernier ba mama na biso mama Irène soki mutunya sa senga eloko na Congo soki naza nango te na koloba naza nango te mais soki oncle na biso asengi ngai mbongo mama Irène ata naza nango te soki nakoma tina niveau ya kodefa pona sepelisa oncle ya mama Irène nasala kango ba murezi bo partager lenga biso nzamba lola akopambola bino mama Chantal Evita mama Louise Ikoli ya Sandrine Kengebeni madame Melenganzo bo partager lisolo nzamba lola akosala bino bolamu mama Irène na vivara bongo na poto yango ebisa bana nzambe Satan aza vraiment risé soka kangi yo kote moko akotike lo kote moko distrait yo mama Irène na salaka na ganyaka mbongo ya bien mais soko tuninga soki nazana ni mama Irène nazana eloko te soki na simbi mbongo ba problème eyaka ndenge na dépensaka mama Irène na comprendre kati ata terrain na Congo nazana ngote même mission ya bana ngana la kuna zwango comme il faut te mais nazana ba dépense moko soki gishase benga mwana yaya mwana mama leki surtout noko na biso ona ekobetela biso leka ba mama na biso nde na dépensaka mingi et pas pona ye mama Irène na tamoko noko na biso ya kobe anga babimisaki bango na ndako eskaza eko futela ila fali na tindela bango mbongo garantie $600 mama Irène na sala tu na tindela noko mbongo wana grande sœur onga na landa zaki pe na besoin mbongo mama Irène abenga lobi na yoki ndako noko azium to tinde bango garantie ya ngana bandi ko sengo mbongo banda kala mwana mama na ngai leki nango landinga na sima noko asengi mbongo na sima opesi noko bambongo sa senga kayo akosa kayo ndeti ndako azui afuti $600 te c'est faux ndako aneza $50
ezanda kumoko na ba condition noko vivaka à cause atanda kwa $100 te noko ana chasa asala kate yo muto kipaka noko to boy te faut kipe bande kwa mama mais faut kanisa pe bande kwa papa na biso pe bande ko noko mi kolekisa mingi e pa ya noko mama Irene na mona ngo normal nyoso noko la biso asalaka alobaka mama Irene soka lobi faut na yoka nazala ko na lingaka leke mama na biso makasi na yebaka te ezalaka nini lo na ene biso na ngai mukuse pona kofongola bana nzambe toki mapa esumasia yango na bandeko bolanda passer Charles Bameko bozo critiquer ye bozo finga bozo ba n'importe quoi tala ezala makamsu na vie tozo kango sérieux makambo passer Charles azoloba na ba vie na biso ezo salama tozo mona ngo azoko inventer yango te tozo vivre ngo na ba vie na biso lokwa liso na obeta bandeko nanga boko comprendre eza mukuse pourquoi ndeko na biso mwasi aye ko partager ngo na Irene Masiendo ki TV to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mama Irene akoma maungwa noko na biso na yebaka te ezalaka nini soki mwasi anoka lobi bana noko balobi mama Irene fona sala tout na sala posa na bango vomela négliger bana nanga na bokola kanga moko samba tata mabala esimbaka te mena kipe noko mama Irene e koma ke bandeko na nga ya makila bana mama na nga bakomi ko yinanga pona zo pesa bolingo mingi pa na pa ya bana oncle na nga na mwasi oncle na oncle ye moko na komi ko dépenser mingi pa ya oncle na nga mama Irene e koma ki na tamoko na lobi fona kende Congo na kende vacances na tiki bana na zaki na Kinshasa mama Irene kokoma na komi le lobi noko na nga yaki na flat tant kaka na mona noko na nga mama Irene na kabela noko na nga désordre séjour na nga na Congo pendant 3 semaines ndeko na zaki diriger pa ya noko na biso aza déjà papa aussi akoli nga nazala no age ezali mama Irene bandeko nanga bamona kiango bizarre ba comprendre kite comment nazo pesa affection makasi na noko nazo lukata ba tata mwasi te tokola pe tozala négliger kota ba tata te ezalaka nini mama Irene ba séjour elekaki nazonga kinanga kozonga nanga esala ke bandeko nanga na Kinshasa ba sepela kate na vacances nanga ba ina noko na biso bakoma kubwakela noko ba jeton bakoma kolobela noko na biso kaka mabe donc ba confier ça lokola ekote pa ya noko na bandeko nanga eloko nya ko sala ya nanga mukolo onga na landi tel meza ka mo misu makasi aute ko disite na noko na biso abina noko yutungisa kandeko na biso na poto makasi wepona nini eske na bandeko no nyonso mwana kaka zaka na poto ezaleki na biso eza normal te c'est totali ba mama kulutu ba mama baza pe na bana baza na bangola baza pe na bapoto mokanga baondo kanga maleki na biso te ezalaka nini mara na se ya koswana na se ya maloba mabe na biso lobela kinoko yango na famille soki bozana ya moko paza tetière mo bo soutenaki na ba prière ba vérité musu pe na biso bimisa ki pa noko eke ko fongola makambo poto kota sikoto eba nini elekaka na kati ya vie na biso noko na biso lobi atabo lobi esika ya zala kaza na mutu akoyiko seta te koyokela te eske oyeba ke soka sala kana poto kuna soki abota bana wana ezalaka pona ngai ya na biso lobi pona yo nde nani osalela nyabi oyeba te tanga bela ka na Kinshasa akzanga kama kila mama na bino abenga kanga se makila bazongi sale kina bino ezalaka makila na ngai bana nzambe bolanda lisolo eza makila na ngai makila sela kana poto eza makila na nga lokola sela kana makila na nga babenda kanga makila bazongisa ke pa na ye yeba ke nga mutu mobimba naza kati na ye donc ndengo sela makila na nga fo akipara vie na nga mobimba poso lela za kana vie eza makila na ngai grand sabi makila te makila sabi makila eswapi tanga sila ka makila su mutapesa ka makila se babenda nga makila batsaka pana yeba ke ndenga za bongo nazalaka kati na ye tia kokufa ka na mokilo na kotika ka yete mama Irene malobane sepesa ki grande sœur na ngate kozonga grande sœur azonga ki na ndaka koma ki na bakomba makama be bande ko koma grande sœur bandota mabelo ko aza mutu azalaka mwanzunzu azana losambo muke mama Irene yako sala ke bataka ki grande sœur nanga na mbasu ya likolo tant grande sœur abeli mbasu ke bato basalisa kaye par là bake ko yebisa ye ke mbaso ozobela mutabeti yango ezali oncle na yo yoza très impoli pa ya oncle na yo oza misu makasi mingi oncle na bino envuta bino nyonso surtout leki na bino zaka na poto lokola bazongisaka makila oncle na bino epa na ye eza lokola tsaye milimo parce que oncle na bino depuis azala oncle na bino azalaka na misala mabe ye mutabande ko tia maladi na nzoto ya leki na bino ye mutazali ko sisa eba makila
Bit nezalaki ke ye fo bazwa makila ne bazongisa ngo na bomoto epe aleki na bino po vi na ye ekoma ndenge aza bongo lelo leki na bino kovanda na libala te po mobali na ye donc la bino akopermettre te mobali mususu aya kovivre na leki na bino sinon ta makila na ye eza na kati ya nzoto. Mama Irene grande sœur abeti lisolo ayebisi biso nyonso tomonaki yango maseki po bamama wana baloba kaka. Mama Irene ntango toke kolukelonga nzambe ndenge balobaka nzambe balukaka ye. Mama Irene église nyonso tozokende misala oncle na biso ezobima. Mama Irene ezobima na poasa tozobondela baprière en ligne totinda bamoto. Mama Irene totika tembe makambo bapaster bazoloba eza makambo eza kati na biso. Mama Irene ndenge na ye kobeta lisolo be oncle na biso excès de moto baprière oncle ayaki kobela makole koma kovimba oncle. Mama Irene na dernier nipo oncle na biso akufa abimisi makambo nyonso oyo toyoke pa ya mama oyo asalisaka grande sœur na mbasu oyo toyoka na l'église nyonso tozokelukelo nzambe. Mama Irene totika tembe bapaster nyonso te na se na ntango baza batalokuta yango na beta lisomera leo toza na mozindo ya prière tv nanga ezalaka na poto mabala esimbaka te nasalaka nazokoka koresir te na vie na bokolaka bana ngai moko. Mama Irene eza po bazomisanga makila ya oncle na biso ntango nazalaka na Congo na belaka bazomisanga makila ya noko na biso noko azalaki moto ya misala mabe envuta vie nanga mombata libala nakoki kovanda yango te. Bana nzambe bopartage na obeteli masoaso nazobeta aubergine to ebeteli Promax eza na bato ebele na poto vie na bango eza ya kotelema vie na bango evandaka te. Tokoma ko raisonner makambo ebele tamsu muta bundisaka yo osolaka na ye. Mama Irene lo na ndimi ke ndoki bakabelaka ete ndoki babokolaka ete modeli ngana bande ko kipele oncle na biso na nzoto na elamba na mbongo bafai ba banga bite mama totikali ne kaka ye bon pasine bango kufa. Mama Irene na lingaki oncle na biso makasi na muntu azana kindoki na bolingo na pesa ke physiquement akosala nga mabete na vie mais soki vie na ngeza la kaboye na poto nazo se retrouver te mere na zana ba problème a liberanga na musana zo kambo nga muumbu ne pona kipaka ye. Mama Irene na bolingo na zana problème na mibali na divorça 3 fois. Mama Irene liba nanga be compréhension na boti bana batata tata. Mama Irene vie nanga eza malamu te santé nanga ezalaka na kimia te mais mutasala nga ba aventure eza oncle na biso po bazongisaka nga makila na ye yango yebisa bana nzambe to banda kobondela quelque part ba témoin de Jéhovah to baboya kana bazongisa bana makila ya batu to kopesa bango raison na biloko aboyi makila oncle bazongisaka nga. Mama Irene oncle azalaki na misala mabe mutabanda ko envutenga na sala ba crise na bela kana bomwana ezakaka ye oncle wana mama na ngatikala koyeba te ndenga kufa kota na sama bele oncle bazongisa makila azwa bokondi kati nanga. Mama Irene chose grave soki nazana mibali bayokaka ngelengi te bayokaka nga solo. Mama Irene mwana mokabwana mbebe azofingo selfie solo bibisaka solo kopola. Mama Irene kotala nga mwasi ndenge nazalaka na kobimisa solo kopola ndeti na nini nazana pota te na sokolaka bien solo ya nini mibali bayokaka nga gute merci bafinga nga baboya nga bazaka na langage kaka moko mafinga kaka moko. Mama Irene nzoka oncle na nga ndenge azongisanga makila akomisanga mwasi ya butu akoma ko utiliser. Mama Irene tango nazobeta liso nazana passe na mutema opona yambi Yesu Masia na moni loboko ya Nzambe na bomo na nga na nzela ba prière bazolobela nga vie na nga na bato bayebi ngai te. Mama Irene Nzamba lola salaka totika tembe tango zokota na ba prière ba pasteur Charles Bameko zokote pa ya pasteur de la foi ozokota pa ya papa na biso Aristote kuna na lumbe ozokote pa ya Jean Kutwala ndeko nanga kokota kana loyengete tant eza mauvais makambo bazoloba eza makambo biso ezokomela biso na ba vie toloba te ke eza makambo lokuta ndeti ndeko ya mwasi nga masiendo ki na yebiete Pasteur Charles ayebiete mais soki okoti na ba prière nyonso tokotaka tokutaka makambo o ezali yango koyebisa bandeko basi tolongwa na distraction nazoloba eloko mingi tango zovanda na mobali ezosimba te tika langage wana olobaka ke relation baforsaka ngo te eza langage oyo basa TikTok bayeli biso yango mingi ezopesa faiblesse na bandeko musu po na ba prière oza na mobali oza na bakomba vie ezokende malamu te oza na mwasi oza na bakomba langage ozwi na TikTok akolobake relation baforsaka ngo te soki esimbi te batikaka lo nazotalisa bana nzambe ya de ba relation mususu baforsaka yango mobali akoki koya pano aye malamu makuta nina kokuta milimo ebundisa ko ya ba famille eza na nzoto ekomi ko combattre mobali wana akomi ne compréhension ekomi ko combattre mwasi wana akomi ne compréhension yo koloba te ke relation ba fox takangote po muto eke pa ino ayaki na relation est bien
tanga kuta biloko eza kati ne bandi ko takeye est-ce que relation e bandi ko beba yango mwana nzambe relation no ko forcer yango na ba prière faut ko tuna ka nzambe moi so yaki na vie nanga ayaki malamu pourquoi na temps échanger complètement mobali yaki na vie nanga ayaki malamu faut ko tuna nzambe pourquoi nzamba kolobela yo ce que eza nzela no te nzamba lola osala quelque chose akokabola mai na vino ekosala différence akokabola mafuta na mai akokabola mbuma mabe bandeko na ngai solo la salaka botika langage ba fille ya TikTok relation ba fokusaka ngote il y a des relations ba fokusaka yango parce que to botami na ba famille eza na ba combat eza na ba famille mususu ba lakela bango libala pona bango ezalaka grave bango bakendaka bafete baninga balati ba voile bango batelaka bafete baninga na YouTube bango pana bango babalaka te bango balataka voile soki bakoti na cercueil ba famille bongo bazali ezala mibali ezala basi pour malédiction to freinage to ba lien famille qui para moi sina mobalité yango na lobaka nzamba azala nzamba bana basi te soko ke na bostra okuta batata batelemaka liboso wana mibali bazo sambela to pesa nzambe merci ngaso na moni tata moko azoluka nzambe na ba Yesu Masia zwalo kumu poto sambelaka tata nzambe na bikoto tam to sambelaka mama nzambe te nzambe aza pona mwasi ta aza pona mobali te tolongwa na distraction bana nzambe ba famille to uti nango eza na makambo ebele tala ndeko ya mwasi après combien d'années aye ko comprendre que makila bazongisaka na Congo na âge nini et pas ya makile ya noko batsaka na nzoto tala misayo sana kimukolo loboko ba kenibali baza ba aventurier na divorcé 3 fois relation ba fokusaka te oko forcer te po oza na vie de prière te mwana nzambe soka zana mutu ata camarade na yo sebo bandaki bien komi ko salo mabe foko tuna nzambe nini ezo mwana mwasi opasala nga mabe to bandaki ne bien nini ezo mwana ba bondela pona nzambe soki eza nzela na yo te nzamba kokabola bino nzamba kobimisa yo nesika wana akoloba na mutu akombata ko tika mwana na ngai boko se séparer na facile po aza capable soki eza nzela na yo ata bitumba olonga kolobaka te ke relation bafokusaka te de toutes les façons soki toke na makomi balobaka élévation nyonso eyaka na bitumba nango surtout na domaine ya libala eyaka na bakomba tango oza na projet obala mwasi to bala mobali okomona ke oza difficulté mosu ya mbongo bakomba nyonso yango wana et compréhension na mwasi boyoka na te to na mobali bakomba yango wana bolinge banda kosino na mutema bakomba yango wana siko kuta na mwana mwasi lokola sero to beti so bandeko nanga to banga nzambe Jésus Christ revient tant eza mauvais tozo finga batu na réseaux sociaux to sala nyose mais to bosa na kate après YouTube vie moko ezali ndeko eko beta lisolo pona ko talisa bana nzambe vini o ya kutami na ngona bomo ine na sena tango à cause ya makile ya noko batsaka na nzoto yango mwana nzambe foko bondela yo mutozo landanga obotaka mwana moko na poto awa wa botamaka machombe asilaka makila obotaka mwana moko awa asalaka ba crise bazomisake makila ya banda ko bondela kapona makila bazomisaka bana biso oui foko bondelaka obelaka na vi bazoka makila ndeko batsaka na nzoto ndeko nanga il faut ko bondelaka yango na bi quelque part ba témoin de Jéhovah ne ba boya kana maba zonisa bana makila quelque part bazalaka pe na raison parce que ngasi na vive venema et pas témoin de Jéhovah mwana zobela aboya bazonisa makila asambela pe nzamba yanola mwana ana azati lelo abika kaka na bakisi ba vitamine makila mwana ana asi retrouver le bi jamais ba ko zo makila original ya mutu bazonisa mwana na ye mwana lelo azali na bomoy na vive venema na azaka na mwana mukie pourtant on azalaki mwelenge na frankataka ba témoin de Jéhovah na ye ba kamwa vi na bango oui ngana vivant na bomoy nanga nzamba lola pe asala ya mwana to banga nzambe Jésus Christ revient yonde kozola ndanga longwa na distraction faut ko bondela ko beta katolote nazolo beloko mingi relation ba fokusaka te il y a des relations ba fokusaka ngo na vie relation no boyi ko fokuse za relation malamu mobali wanto mwasi ki pe na logique pa na yo na bolingo nyonso pe mona libala bosala pe vi boko bakoko mais lokola ozala bilateli ya famille na bino bobala kate bino bozana ba problème ba menansaka libota na bino banda bokoko na bino tanga fréquenté o mili mone komi ko bundisa mutu na likanisa malamu relation bongo fo bundela ngo na ba prière nzamba lola kosala to pesi nzambe merci to komi na suka ezaki juste ndeko na biso mwasi eko beta lisolo pasi azomona à cause ya makile ya oncle oyo bazongisa ye epesi pasi epesi mawa nzamba lola pambola bino pona patience fidélité confiance c'est identité ya bundes Irene Masiendoki mwasi atika réseaux sociaux na défaut na masolo za la ranga na ebisaka bino bango balekinga na kofinga ngala leki bango kana kobeta masolo po ebete pro max
Oh maman bino botiela nga na si maman betaka masola sola beta ko bergine te moi je appelé e moko sa mombonda na sima na ka lobo kwa nzambe lezo tindika balapa jiba bana pembe na nga na omona ka Yesu musu azati bino nyonso laba bo abana jiba bebe boya bokuta na wakati na nga c'est Jésus Christ de Nazareth to beta masola solo ba murena ba mureste komi na suka na zebisa bana nzambe nyonso balandaka ngo balandaka pasteur de la foi bo batela kimia. Tout le monde na ba réseaux sociaux lobami pasteur de la foi ba côté lié ba yibi et tout na zwa kita ko benga papa lokola mosai na nzambe na soleil na pasteur de la foi totia na si moyibi ayibi kara babiloka mike mayibi lo banzambe te akoti pe na mutema mutu te pa bongo la mutu mutema akoma mutala satana mosai na nzamba saka mosai na nzambe musala ezokende kaka kitoko bande konoso bolandaka pasteur Herbi na tongo toza ensemble ba audio na biso ezoya comme d'habitude ba obokota kana de la foi TV ba chaîne nyosa pasteur de fresca bate ya sango malamu changement ezate dimanche toza na ba kilt na biso ba programme nyoso ezaka ka ndenge ezalaka bien que ba ibi biloko mais eloko moke changer biso po musala ebe bato ekita ezate nzamba yola pesa bana nyonso ya papa de la foi makasi partout bozali to bonde la rabitumbeza na nzoto mena molimo to longa po to akaba na nzambe to kutani mbala sima soki mwana motazondi te la na lobi Elbu ya fai nini moi mke ya nazo luka bata agence oyo ezobima na GPS bagence ngo bangola lokute leki o biloko ekita na Kishasa apo eki Angola bamiyibi yesolo wana ya lobana Angola no express ezaka na simawo epa Antonio Miala mwana mbala telema alika conteneur na biloko na mulai mema ngaka na soba Antonio Miala matako ya to ya Angola no express yango yango ni ba changer ezaka siko Angola Luanda siko déjà espera tô vim buscar bango ba katina ndako bengi na ndako ba iko zoa ah bon oui Bonjour, la brigne. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. batu tu yangola kila mabora osa yenda na partout bozali ah oui hein agence yangoyo Angola Express Batindilinga kodi uji pa ya mwana nanga la brigne na France. Bana poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nanga la brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.